avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, imasolona député, tokutani, izandenge tomesana kokutana biso na bino, likambo eza ya contrat signa, toloba ke mutu a trahir moninga te. Tolingi tobeta masolo bandeko nangai, bakangi ba norvégien na aéroport ya Njili na Manduki. Ya solo, ya lokuta, masolo, c'est dans cette émission. Dialogue bandi, pambate tomoni, ba composante, Lamuka, El Fayoulou, El Muzito, FCC, UDPS, AFDC, UNC, bakutani bako solo là. C'est le début, il y a dialogue, pour préparer glissement, il y a solo to, il y a lokuta, c'est dans ce numéro de l'émission Masolo na de pité. Bouclage na lingwala. Et salemi, pona nini bako sala ba bouclage. Ou e salemi lelo, bazo vise banani, ba rwandais bakoti na lingwala, to ezali kamususu. Dans ce numéro de l'émission Masolo. Infiltration, les Rwandais déjà plus de 100 na Manduki na kati ya Kinshasa la capitale. Masolo na député. Na lingi tobeta mwa masolo wana bandeko na ngai un peu rapidement to solo la nenge tolinga ko solo la biso na bino. Je commence par la question ya intox. Oui, il faut tous à la vigilant, mais il ne faut pas que bino vous stresser biso na makambo lokuta na bino. Nathalie Sakibino, on nous a fait une vidéo. Botala, Mawamingi, basi bancercle, bazubu na gana, batie déjà clôture. Na yaki kotu na bino na lobi, to réfléchir, lokola batu, bazo réfléchir. Depuis quand un pays va clôturer à Kango lokola lupango? Depuis quand? Et puis mirango batie miri ya ndenge nini? Clôture ango ya ndenge nini, je voulais dire. Et avec ça, bazo salaka ba ballon d'essai pour na ko jouer na moral na bino, bino bozo sale la bango propagande. Quand vous faites l'apologie du mal, bino moko boko la responsable. C'est là que bande konanga na zotali sakabino, biso na kati action commune pour la République, on ne se plaint pas. On agit à la limite de nos forces et de nos moyens. Toi Jisaka à la limite, il y a ba force na biso na ba moyen na biso. C'est la différence entre l'action commune pour la République, na ba parti politique mususu, na ba congolais mususu. Voilà pourquoi tozo mi benga toza ba capable. Bande konanga ina ligne aborder aussi la question. Il y a tomona ki mandu qui est sûr qu'il est. Batali si biso bakangi ba norvégien na aéroport ya Njili na Manduki bakoti na Congo. De l'intox. Ezana ministre norvégien azoya mardi le 4. Équipe de sécurité na ye, équipe d'avance nenge ba konzinyo so basalak. Ba komi ba déclarer Manduki. Oh, bakozala nango yango bomoni autorisation à port d'armes. Et du coup, ba récupérer yango balobi non. Écoutez, ndenge makambo ezali boye, ba norvégien bazakuna. Bande konanga tokomi na ngonga moko ya que soki okebite okosala jeu de l'ennemi. Monguna ko banda ko manipuler yo psychose ya pamba. Mais ce que je dis, retenez bochango na mituna bino. Bomoni ba Rwandais, ata soki bazui bango nyonso tu ba déverser bango na Kisasa. Tokolia ba. Bozo bossa une expérience antérieure.
bango babosani ke bakanga bango na manduki babosani ke bana changu bazaku na babosani ke na Kinshasa basakana te. Pourquoi on doit nous manipuler comme ça? Bokomi kosala b'insomnie à Pamba. Ils ont été incapables à avancer en dépit à manduki bazanango, ou même la communauté internationale va reconnaître que bazana manduki koleka, même la MONUSCO koleka les Nations Unies. Bazo koka ko avancer te parce que mampinga na biso bazo bunda. Bakomi koluka ko négocier. Ndenge bazo négocier, ndenge bazo kangaka ba généraux, allez to négocier, bo sala boye, yebisa bango bazonga comme ça biso to zo goma, ceux qui to négocier yo ko zo pourcentage na yo. C'est ce qu'ils font. Oui, c'est par euphémisme que j'ai utilisé le mot adversaire pour regarder l'ennemi en face. Rwanda bako sala biso eloko mon côté, mais ba créa kaka depuis ba yakana fidèle, ba yebi des fois ba faiblesse ya batu. Nde omoni ba komi ali basali tellement que il faut éviter que adversaire na yo yeba point faible na yo. Ennemi na yo soki ayebi point faible, ayebi ko zakana pota na lokolo, akofente kaka simi na pota wana yo li. Ba yebi ke bokomi komi la pamba. Et je vous dis que Rwanda ezama kasi ata mukete parce que na bibundeli bango bazanango. Na ba oyo ebi batu bazo soutenir bango. Ba kotite. Okolo bananga oui bazwa bunagana na ndenge nini. Ils vont finir par quitter de Bunagana. Et je vous ai fait remarquer que si les FARDC n'a balancé à sauter sur Bunagana, c'est parce que bazo mona ke ezana moi piège. Soki ozana Bunagana ko beta masasite sans que kota na Uganda. Comme ça bango lokola bazana ba complicité na bango bazwa raison. C'est comme ça que l'aspect diplomatique bachango likolo. Ce n'est pas parce qu'on est faible que les gens pensent. Vous avez vu bande konangai. Le niveau il y a infiltration à découragement. Vous avez vu un militaire au front, amoni ba camion ce qui ba camion ni ya ba Ougandais olek. Bota la logistique ya baninga, nzambe nangai. Et ça c'est un militaire ça? Ou bien c'est un infiltré ba wayambara o bazo kotaka na armée kaka ndengwa. Ba yende ko para biso ko sunga biso. Armée baninga. Oh mon armée baninga, oh abino ya kolunga kaka. Donc Congo est un pays organisé. Armée baninga. Oh mon logistique ya baninga. Oh mon logistique ya baninga. Mais ce qui tolandaka batu ya modèle 1. Mbele bato basi bazwa goma bazwa ba kisangani mbele bazo ken. J'ai dit hein, moi na mobali alelaka te. Et le pays nous appartient. Comme le pays nous appartient tous, chacun sa part des responsabilités. Et nenge bozawana ceux qui bokolanda bato bazo milelalen. Moi je dis toujours aux gens, venez à l'action commune pour la République parce que nous sommes capables. Comme il est là les atteint, nous dénonçons, nous proposons et nous continuons. Et là lelo. Donc manduki oyo batu bazo préparer arrivée d'un ministre. Manduki wana emona ni lokola manduki soki andenge nini bakanyi ba norvégien. Tout ça ezapona nini ya ko ajouter na ba stress bino bozana ango. Batala ke lokola bango bazo bango bande konangai. Toko banga ba Rwandais ti wapi. Bande kona biso bazana Goma bao bazo vivre na bango bakokeki ko bango. Vous les avez vus mener des actions. Batamboli ti na frontière na mabanga frontière ya Rwanda. Batu bakokeki ko banga ba Rwandais bango wana. Ce n'est pas yo tata mobima na Kinshasa ozana moulin moko boya ko créer ka information pour na ko créer psychose pamba. Et j'ai aimé ce que la police a dit. Le général Silvano Kasongo a dit. Que kobanda lelo batu bazo créer bentox, on va mettre maboko na bango. Si quelqu'un crée des informations comme ça, même n'a pas partage d'informations, il faut qu'on commence à arrêter les gens. Et puis, yo zanay, aux observateurs kaka. L'élément, il y a général Silvano Kasongo. Batu ba retenir kake loko moko sur que non, ba lobi pona ba Rwandais, oui.
Mais ce qui a lobby pour Nayango, parce que morphologie, comme on appelle Moutouazana Zolo Moulaï, Nzokandaza Rwandais. Même alors, est-ce que les Rwandais n'y sont pas na Rwanda, les Congolais, il y a les Congolais qui vivent au Rwanda. La question n'est pas ce niveau. Toyebi banani ndenge général à lobby. Toyebi banani baza malheur, ceux qui font de bêtises. Ndebatu ya koviser. Ndebatu ya koviser. Mais ce que je vous dis, Rwanda ezaka mboka mukebo na batu na bango baza mukebo. Ata ceux qui bazu ba Rwandais nyonso ba déverser sur les sols congolais, je me demande par quel miracle bakoti kolonga ba congolais bango nyonso tout, à part que ba sema ko banga na mitu. Et là vous avez vu, j'insistais tango bayaka na ngombe na lobi, boke ba makambo esalema na Masisi, toza ba congolais toyebi histoire mboka na biso. Mais batu bayokela batute. Tata wana baluki akena Congo Brazza, akeona keko somba bilango. Bilanga wana ezotala na Congo. Mais azobo sana que il est à la fin, il y a règne na ye. Nenga zawa na zana suka ya règne na ye. Alinga te. C'est aux Congolais de s'organiser maintenant pour que les puissants ne puissent pas remplacer Kagame par un autre Kagame. Bisoto Zalaki na Mobutu, qu'on appelait le roi d'Afrique. Et pendant ce temps, on va préparer chute naye de Kagame aye komata. Et pour le moment, il faut beaucoup plus travailler sur le plan diplomatique. Heureusement que nous avons un président, Atie Bango Moussapina Lissou. À ce point, Atasoki Olingaka Félix était, il faut le féliciter. C'est au risque de sa vie. Kabila était militaire. Félix n'a jamais touché aux armes. Alata Sokotote. Mais a signé quand même nous savons dans quelles conditions vous êtes Laurent Désiré Kabila Koufaka. Quand on a confusion d'Engouane avec la complicité de quelques Congolais. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où ils ont sengate yoche ya loboko, ngana che yanga loboko, o kuna che pas voir makambu lokola makambu ya Félix. Le pays n'appartient pas à Félix lui seul. C'est notre pays et nous avons chacun sa part de responsabilité. On ne doit pas rester observateur. Non. Tokoti koti kalaba observateur te parce que toya ko accompagner Félix te Félix ezaka ngonga na yenda za mokonzi mboka. Nous avons tout intérêt. Bande konanga na loba kana bino ezala na ba parti politique. Ata soki muto aleki alobi ndenge nini. Il faut que mekako sonder le degré de l'amour. Na ya mboka. Ou bien zo sala makelele ka pona bo soutenir ye. Tellement que batu bayebi depuis biloko ya ba Facebook ya ba YouTube et c'est bimi mutu nyonso ayebi ke bon na kotia iloko na ngai soki na fingi bato komona kaka bato apoto bakobenganga bato bakobana. C'est tout ce qui tue le pays. Mais tant que vous sondez dans les paroles, dans le parler, dans l'agir, il n'a rien à voir avec Mboka. Rien à voir. Il le fait pour lui-même. Il le fait pour lui-même. Et voilà pourquoi Bandeko. Nazo yebi sakabino ke soki otali mutu nyonso tout place azali. Okoyeba degré na ya bolingo ya Mboka. Je vous ai parlé de Congo Airways. Banani babomi Congo Airways. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas les politiciens. Mais quand quelqu'un est incapable de gérer l'entreprise, bisika ngo ba pesio sala quelque chose. Non, ozobo mayango. Mais musala na le politicien moi je comprends pas. Je ne peux pas, c'est de la merde. La politique du Congo, moi je peux pas faire. Et ça casse-tête. Yomoko casse-tête. Yomoko. Yomoko casse-tête. Yomoko casse-tête. Yomoko ndoki ambo cannabis. Yomoko nchor bisika yozali. Est-ce que vous pouvez comprendre que l'obscurité a régné partout au Congo? À l'église, obscurité. Ba pasteur kofinga na kofinga. Donc to lembi ba théâtre ngai na linga kokota ba rando ya ba pasteur te. Oyo asali boy, oyo asali boy. Donc tous les jours ba o baza censé kokata makambu bango nde baza na kati ya ba problème.
Aucune entreprise, la même chose. Ok, pas de politicien, on a tout le bâté. Ok, pas de musicien. Ce n'est pas possible. Nous traversons la période la plus difficile de la RDC. Voilà pourquoi. Mwinda moko ya mke peli dans cette obscurité. Mwinda wana ba benyango action commune pour la République. Nous disons, nous devons redonner de l'espoir à ce peuple. Bato va regretter d'avoir fait confiance à l'homme politique. Biso to kopesa ba confiance. Soki ba kosi bango na 10h, biso na 11h, to ebisi bango ce qui est comme vérité. Je vais parler de photos au bomoni zotambo. Rencontre, il y a la Mouka A, la Mouka B, FCC, UDPS, AFDC, UNC, tous ces gens-là. Depuis l'obi, je vais vous parler de quoi il s'agit exactement. Rencontre au bomoni photo et bimi, et ça rencontre bandi lobby le 29 et bandaki avant-hier le 29 t. Et ça rencontre zo salema depuis plus d'une année. Et bandaka tangu kaka crise bandi ya FCC cash. Un jai basenyi batuke pona kozala na climat apaisé na ba élection et aussi travailler sur les réformes par rapport à makambu ya élection. Il faut beaucoup tanakabo sololaka comme les acteurs se parlent. Et ça fait plus d'une année que batouana basanganaka. Oh bomoni ba photo et yeko fuité za ceux qui 10e rencontre. Ceux qui 10e. Paix à son âme Charlotte Martial. Collègue Nangaï ou Azalaki, première suppléante, il y a Vienanga Martin Fayoulou Madidi. Elle se rendait là-bas. Le kola ya koufi de bomoni ba kitoko baye. Augustin Kabouya, c'était sa première fois de participer. Parce que batumi susune bazaki kokende. Mais ndenge yeko bimele loko moko ya sika, lokola eloko moko ya dialogue. Il n'y a rien à voir avec le dialogue. Jusque-là, dialogue de mon côté, ils allaient en préparation. Ce qui est koya et koya après. Mais en ce moment, la photo wana bomoni, ça n'a rien à voir avec le dialogue. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire qui a commencé il y a de cela plus d'une année. Depuis la crise, il y a FCC Cash, Ndia ya conseiller qui bango pour kiba kutanaka. Mais ndenge bazali kotie la yango. Nandenge batu bazomone lango. Donc bazomona lokola ezai loko moko ce qui est bandit. Non, nous sommes obligés de vous dire la vérité. Mais retenez aussi ceux qui sont en action commune pour la République. Ba politiciens ndenge bomonaka wana ndenge bafinga naka. Bolanda bango te bakutanaka na bango. Na lobi boy. Bolanda bango te bakutanaka. Est-ce que vous pouvez comprendre que un jour, Bomona vient Nanga Martin Fayoulou Naba Chadari, Naba Nini, Naba Labala Bazo Tambola. Pour une cause, ni n'était pas moi ça. C'était possible vraiment, il y a comme on a bango penza Bazo Tambola. Bras dessus, bras dessous. Martin Fayoulou m'a dit, Naba Chadari, Naba Koko Nyangi, Bango Naba Bazo Tambola. Naba devosi kitoko bango wana bazo tambola. Au nom de quoi? Ce n'est pas cette politique que Bissotozo prônait. Bissotozo prônait la politique autrement. Il y a batu baza sincère. Ce n'est pas batu bazo loba makamususu na salon na chambre baké loba makamususu. Na moya ko loba makamususu na buto ko loba makamususu. Bakuta na kabasololaka. Atandenge bo mibo makanzoto wana j'ai vu. Comment Makambo, vérité désir, nani, comment ça déchirait et la diaspora congolaise. Tant on a d'autres là-bas, même quand j'essayais de discuter avec eux, là-bas, ils n'ont ça, mon oui. Ce qui boye bak. Les sons, il y a Côte d'Ivoire, Bozo Yangote, il y a Bagbo, Nawatara, plus de 4500 personnes, Bakoufa na conflit à Batumi Balewa. Après, Baye Bayambani, on s'en fout des Ivoiriens. On s'en fout, ya makila ya batu. Et ce n'est pas cette politique qui est sale. Non.
toye kosa la politique autrement. Bande konanga ba photo bozo mona ke basangana. Oui, ezamba la liboso te basangana. Ça fait plus d'une année bakutana kana bango. Ça fait plus d'une année basolola kana bango. Attendez ba le kakawana bazo fingana. Ba yebi makamba salaka. Soki bakutani ba betani maboko ya ezande nini. Ah, talaka kana lobaki ka pona talaka ka ngai soki na lobi ndengo wana te bato bakolanda ngate. Bino wana bozo bomanzoto ko swana ka mikolo nyonso ko fingana ka mikolo nyonso. Situ bande ko na biso ya diaspora na yo kela kabino mawa moko akosakana te. Yango na lobaka na bino mupaya kaka na melaka mai kufela mbwa. Bato yango bozo swanela bakutana kana bango calme. Mais ce que nous voulons, c'est à mettre en place politique ya koswana te. Ya bazo mona bazo betelo maboko sur base ya lokuta le kakoko sabatu. Mais tozo linga politique ya souci ya mboka, les degrés ya kolinga mboka monana. Nous disons, nous faisons la politique autrement. Nous pratiquons le pouvoir de l'amour. Et depuis que nous avons commencé notre mandat, on a dit nous partagerons les paix que Dieu va nous donner, les paix qu'on va nous payer avec ce peuple-là. Wana musala député te yo musala ya yo ya ki député eza ya ki yo za malamu même ceux qui ont moni mutazo kufa okosunga yete parce que za musala na yote. Nous sommes très différents avec vous messieurs, hein? En tout cas tous très différents na yo. Quand nenga na lobaka na batu na lobi, moi je n'ai pas besoin d'être avec vous. Celui-là n'est pas avec nous. Oui. Celui-là n'est pas avec vous. Mais cet homme n'est pas avec vous. Il n'a même pas besoin d'être avec vous. Il y a une cause à la nabanchoro modèle ou anate. Na cause à la nabandoki modèle ou anate. Il y a que ozana quelque chose, mais mutozo kufa po na comprimer. Tu ne peux pas l'assister parce que za musala na yote. Musala député za ya légiférer. Qu'est-ce que le député fait et que M. Tambwe n'a pas fait? Qu'est-ce que le député parmi les missions à député? Oyo député a kosala M. Tambwe salite. Na loba ki na bino. Botika koloba loba. Tala ozi même 5 députés, même moko. Olobi M. Tambwe. Yozo loba mingi. Tozu député loko la député Songolo Pakal. Tala nenga salaka, tala nenga salaka, tala nenga salaka. Yo tozo mona te yo kosala makambuan. Comme ça to discuter sur base de ça. Ce n'est pas sur base de Kakabou. Les lois, nous en avons proposé. Le problème de la mortalité maternelle n'est plus un simple problème de la santé publique, mais plutôt un problème majeur de la santé publique qui nécessite une intervention obligatoire et urgente. Un problème à une déclaration obligatoire qui doit être faite au niveau de la pyramide sanitaire. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, à la base de ce fléau que nous qualifions d'injustice sociale, d'autant plus que pour des causes évitables, une femme ne devrait pas mourir en donnant la vie, et non un enfant mourir en venant au monde. Plusieurs études au niveau mondial et national ont démontré que l'insuffisance dans l'offre de soins de qualité par un personnel qualifié aux femmes et nouveau-nés pendant la grossesse, l'accouchement et la naissance est incliné au premier plan. Le rapport de surveillance des décès maternels, périnatales et report de 2019 ressort clairement que parmi les facteurs ayant favorisé le décès maternel en 2019, les facteurs liés aux prestataires dont la prise en charge inadéquate demeurent les facteurs prépondérants, soit 72% de cette hypothèse. La sage-femme a été identifiée par l'Assemblée mondiale 2006 comme une ressource humaine clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La classification internationale de type des professions CITP de l'Organisme international du travail OIT, tel que revu en 2018, reconnaît la sage-femme comme profession lui attribue les codes 22 honorable président. La mauvaise compréhension de la profession sage-femme, l'indexation de celle-ci à d'autres catégories professionnelles et le manque d'analyse profonde de la question sont parmi les facteurs qui ont fait enregistrer à la République démocratique du Congo une croissance très considérable des taux de mortalité des femmes avant, pendant et après l'accouchement des enfants à la naissance.
On parle ici des sages-femmes, honorable président, et non des femmes sages ou des matrones, mais des cadres universitaires. Pour ce faire, la femme a besoin de travailler la femme sage a besoin de travailler dans un environnement sécurisant pour elle, pour les femmes. Seule la réglementation de la profession sage-femme peut garantir cet environnement, d'autant plus que la réglementation identifie d'une part qui est sage-femme, femme, qui ne le pas, et décrit d'autre part les champs d'activité de l'exercice de ce métier, protégeant ainsi la population contre quiconque tenterait de fournir des services inappropriés relevant de la pratique sage-femme. Sur la proposition de loi sous examen et à présent, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Qui sont contre? Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes. Les contrôles parlementaires, nous en avons fait. Et loi bisoto sala, tout ba sepe là. Yango na tie la cabine chaque fois l'intervention ya collègue Nanga Daniel Mbao. À lobby depuis que législature Oye Banda, c'est la première loi, la proposition de loi tozo sala au nom du peuple. Mbao aza professeur, il a droit. Na Unikin. Il est là. Honorable député, distingués collègues, sans pour autant m'inscrire dans la dynamique de la diplomatie parlementaire telle que proposée tout à l'heure par le président de la Chambre, je m'en vais après lecture de ces textes, d'abord ovationner frénétiquement notre estimé collègue Eliezer Tamboué, non simplement pour la qualité du travail abattu, mais en même temps pour l'expression humanisante qui est traduite à travers ces textes en faveur d'une profession qui mérite d'être juridiquement encadrée. La profession des sages-femmes. Ainsi, à travers ces livres, chers collègues, recevez encore mes félicitations. La population a tendance à placer les honorables députés nationaux à la Sénète au prétendu motif que nous ne traitons que des textes institutionnels. Des textes qui touchent à l'organisation et au fonctionnement de la CENI et bien d'autres institutions. Je pense qu'à travers des textes comme celui-ci, nous aurons aussi, une fois, répondu à la préoccupation du peuple congolais qui souhaite que nous, députés nationaux, venions discuter des textes à caractère social. Il est là. Et Sengo, ndenge modèle Sengo, là qui n'a ndenge sale tonda comme Goloa. Faut qu'on y ait. Et un autre professeur, Nathiela Kibinoye Lobit, il est cadre de l'UDPS. Il est aussi professeur, il est avocat. Prof Chulumba que vous voyez là. Tango azoloba, zoloba. Toza combien? Azoloba ndeko Eliezer, ba dossier yango yango. Ndeko Eliezer tam. Musala yango. Hein? Musala yango. Et puis avec ça, vous allez dire que des investisseurs sérieux peuvent venir dans ce pays. Vous pensez que ce monsieur-là, professeur de son état, cadre de l'UDPS et avocat, tango azole kazo tanga kombo ya monsieur tango azo tanga pam. C'est parce qu'on se connaît. Bino bo vanda kako finga kabat. Mais ce que les gens font est connu. Bissoma Kamutozo Sal. Je dis, je vais marquer mon passage. Et le reste, n'a pas été la Bible. Et tant que Azolo Bango Pamba,
Je vous ai toujours aussi rappelé, quand Martin Fayoulou s'éleva un jour, il dit, Mukolo, Oya Konoré, il faut qu'honorer M. Tambou. Alors, et pendant 7 ans, il y a quelques-uns, même dans la diaspora, qui montaient les choses. Il disait, on les a encouragés. Tellement que c'est faible, on a monté à Caleb. D'ailleurs, tante naïe, papa là, pas Caleb. Discours en ouane qui n'a pas pu. Botian, on a tiroir. Bon, moni degré à l'oukout. Mais quand vous entendez Martin Fayoulou faire un tel témoignage, moi, je pango Eliezer Tambou. Asali makambu mingi pona mboko yo. Batu oyo toko décorer lobby pona démocratie ya mboka oyo kobima totanga ba kombo ebele ba kombo mususu boye ba Eliezer azana kati wana. Ndiko ya moni pasi. Ba beta ye toko kene ba marche. Ba kanga ye. Ba boma ye ba caméra. Mais ndeko azalika kana kati ya itumba. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, Martin Fayoulou m'a dit, mon Dieu, ne peut jamais se dédire parce qu'il sait qui est M. Tambou et quel est le combat qu'il a mené. Quel est le combat qu'il continue à mener. Les défenseurs des valeurs, voilà le pourquoi de l'action commune pour la République. Toyebi bango, bango pe bayebi biso. La part des responsabilités. Mais il y a les gens qui passent tout leur temps. Il y a Koko Sabato, ke awa zoni kuna, ke awa zoni kuna, ainsi de suite. Bolingo ya mboka bande konanga place yo zali, il faut manifester. J'ai vu qu'on a arrêté un magistrat. Bazo jugé en flagrance. Pour na soki détournement ya mbongo, soki ndengenini. Eza biloko, biso batambo, okokuta bisote. Okokuta nga na kacha pasi nanga. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'argent. D'ailleurs, nazaka na pose ya mbongo tous les jours. Il y a qu'on partage na ba personnes vulnérables, ba handicapés, ba orphelins, ba veuves. Parce que tous les jours, nazaka quand même na ba doléance. Mi colonial dès que na la muki, okomona papa ngai na zabui, papa nga na zabui. Nazana ngo posa. Mais mbongo nyonso eza ya kozwa te. Ba yeba ka capacité ya mutu devant une tentation. Babi misela yo mbongo, ba mema yo na ngomba onga na lobaka. Il a fallu qu'on amène Christ sur la montagne pour que bayeba que azaka na capacité à résister. Yo tika la kozwa occasion te. Na ba proposer yo loko mon côté. Kanengo zo tambola na ba télévision wana zo leka parce que ba peso ka $100 au kokendo fingi batu nyonso pona $100. Mais ceux qui va proposer yo même $1000 oyo. Okomi boaka likolo ya étage. C'est pas possible. C'est pas possible. Bouclage au basali na lingwala. To basala ki na lingwala. Au basali bouclage. Bayoti ke ba Rwandais bakoti. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais. La police est déterminée à en finir avec les phénomènes kuluna. Na lingwala wana bayebi que ezana batu misusu bakoma ki bazobi mabomona mona yango. C'est comme ça qu'on a bouclé. Pour na kolokota bango moko certainement que bakozwape ba innocent finiront par être libérés. Mais la police a estimé que akobanda ko sala ba bouclage. Mais je vous dis tout simplement que il ne faut pas que ba Rwandais babanda ko manipuler bino bazo bangisa ka bino komi ko sala insomnie ozo la laté. Dès ko yoki muselekete olamuki ozo mona Rwanda. Ba Rwandais ndem tu balota kabiso. Ba Rwandais ndem tu balota ka Congo. Biso tozane loko ya convier pa na bango te. Okolo bananga memboka na bango babongisa, oui bango babongisa parce que bino bozana volonté te ya kobongisa. Bako tire ka niveau a yo moko mtu aliboso ya kobanda kobwaka biloko après olobi mboko yo kobonga lisute. Ozobo sana ketango ozobwaka biloko na ka niveau wane koboucher maya mbula tango ekotonda. Ekokote pa Félix c'était ekokote lande yo na ndako. Soje koti baye wana botale la biso likambo. Mais yo moko mtu aliboso ko bebisa. Mboka eko bongate soki bato bazana mentalité moko boité. Il faut que nous puissions commencer nous-mêmes. Ya ko bongisa ya ko ba position moko ya ke
tocha à l'aise environnement. Même place yo zolia, il faut pas ya combat pour na yo. Il faut pas ya combat. C'est le même comportement au tozana. Donc mutoza wana ozote kamalewa, salité zalia na banzinzi. Yo moko zolia malewa na banzinzi na salité, la conséquence yo moko mutokobela okekota na hôpital. Et c'est la même chose. Na ba misala tozo sala. Oui, oza fonctionnaire de l'État. Ozo sala nini pour qu'il y ait changement. Bon, mona ki bakanga ki tata moko wanazaki na ba carte so ki 40 cartes. Azwa kambongo wa l'État, bancarisation wana ezaelo komo kote. Azwa kambongo wa l'État. So ki 40 cartes. Alors, suka baye bakangi. Yango pe bozo mona makambo ya ba dette publique okomona tata mobimba lataka veste ainsi de suite. Oyeba makambo wa sala kate musala na ye ko fabriquer ka ba carte de lecteur. A fabriquer ki a coopérer na ba juge na ba magistrat moko boye na ba membre ya gouvernement moko basali ba keba bimisi mbongo ya mutu acha kufa o dette intérieure. Dette intérieure wana mutu angwa cha kufa mais ya bimisi carte tellement que mutu okende na commune bimisi na carte. C'est comme ça que mboka na biso moko toza responsable de ce qui nous arrive. Légèreté à modèle wana to pesa ba identité na ba étranger qui nous font aujourd'hui du mal. Qui nous font aujourd'hui du mal. Parce que Ozaki n'a pas ça à $100 tout simplement. Et c'est la même chose, et même dans le domaine, il y a domaine économique. Secteur économique, ils ont ça les mandés. Ozane l'autre côté, un démon quoi bengio, je ne sais pas chinois, Tomutunun, un Libanais, aye, azui à l'obimo, magasin angayo na kopesa yo, $5,000, $5,000, yo komaka ka combo. Na komaka combo, ezala lokola magasin na yo. Au lieu, a futa, pas konenga ko futa lokola mupaya, te yo couvrir. Prête non. Et mutuandengo wana, ye moko mtu liboso ya ko critiquer le politicien. Gala ko salate, bato ba change akaboy. Tona ye nani a changé. Yon ne malfaiteur parce que tala nengo zo sal. Babilo ko ebele bozo mona, ba prête no etondi. Je vous ai parlé. Moi, j'ai fait la promotion des solidaires optiques. Pourquoi j'ai fait la promotion des solidaires optiques? Congolais wana yena mwasi na ye bakena mboka mupaya bakena France. Bazo sala musala na malili, me bazo tala mundela zo sala ndenge nini. Nasuka nango bakamati ba pareil oyo etala kamisu ndenge moko na poto ba memi yango na Congo. Ba ye wana ba installer. Balobi en attendant que to mema bapaya tokozo bandeko na biso baliao. Mende komo kwa yeka ka travailler moi muke akeko zo eloko ya ba indien akeko bimalokola yenda sali makambo na bandeko na ngai. Ba structure ya makambo misu na Congo. Oyo ya plus sérieuse eza solidaire optique. Le reste ceux qui ont moni même ceux qui ont moni tata moko a telemi wana eza ya yete mukala prête non. Mwana bitinda azo couvrir bapaya. Solidaire optique a amené le matériel, okomona M. Michel, okomona mwasi na ya zawana, okomona ke musala bazo sala yango wana. Ils ont ramené matériel wana, ba futi mbongo na bangwe koti, ba installé, ils ont na galerie présidentielle. Ngai ba salanga ba examen ya misu. Nazaki ne loko moko zaki komatanga yao. Ba meka ko gratter ngai yango na États-Unis d'Amérique. Na yoka pasi moko akosakana te. Mais je suis arrivé. Lisunangayo ba opéré yango na Kisasa. Lunette o nazana yango. Eza ya solidaire optique na zwango sanke na luka visa. Mais quand je compare les lunettes qu'on m'a donné aux États-Unis, na lunettes que solidaire m'a amené, il y a une différence. Bako pesa yo lunettes moko eza protégé te. Ba lumière nyonso ba rayon chaque jour. Tozana ba chombo boy. Lumière wane zo bo mamisu. Ozana ordinateur. Lumière wane zo bo mamisu. Mais bakopesa lunettes kaka ya simple wapesio olati na yokolata. Mais solidaire akopesa yo lunettes ezo protéger. Ceux qui olingi ya photo yake mamo yebimi, allez comme noir ainsi de suite. Bakopesa yo sur place sans que okene ko défiler na ambassade ko lukaka ba visa. Kokene ko kotisela ba payambo mbongo. Oza awo. Et on vous a mis même un système yake ozana poto.
okobenga solidaire optique ofuti mbongo a partir ya kuna yo tindika famille ba kosa yote otindika ka famille ake kuna ba traiter yo so futi nyonso oyebi ko contrôler makambo nyonso lieba kosa yo mais okomona mutu moko ake kuna prête non bande kuna ngai prête non si manaye ba enjende bazakuna tata mobimba ngo bafuta kaye combien so $3000 non j'ai ouvert ma maison ce n'est pas sa maison muibi eza maison na yete Congo évoluer katangu toko reconnaître ba valeur tozanango dans notre diversité ezana ba minga ezana ba mécanicien ezana ba technicien ezana ba avocat ezana ba politicien ezana ba mutuna domaine na ye mukolo tokoyeba je vous ai même dit que ezana bandeko na biso ba courtier aux États-Unis d'Amérique un couple là qui ne vit que de ça mais reconnu sur le plan international bazakuna bazo sunga presque tous les Africains ko somba ndako côté kandako les États-Unis d'Amérique baye awa na tie bango en contact comme nous avions proposé déposer une proposition de loi sur pour organiser secteur ya ba courtier pour bescroper baleki na secteur wana ba commissionnaire bayaka batumbo na tie bango en contact vous sentez que mukolo koyeba ke wana za domaine ya mutu wana oya za pasteur nde domaine na ye yango wana mais kozala pasteur eza kozanga kosala musala te Paul azalaki kotonga olinyolo banini na te yote benazolo bake okokipe kosala musala mususu olia kozilaka mabonza mukolo toko reconnaître que chaque Congolais est important et que to soutenir ndeko na biso na domaine ya zali Congo ko kende liboso mais tant que tokozala batu ya mutema mabe mutu alingia mata ukitisie mutu alingia sala boye obendie en tout cas on ne va pas évoluer et nous prêchons le pouvoir de l'amour na cadre na biso soki oyetango zoyo kaba Jacques Kambay azolo bake nana mona parti oyo toza les lokola acerté naza moko ya bato yo bazaki kolanda capable président ya parti mingi pe na landaka puisque le lokutu nde na kolanda mingi koleka lisusu mais avant que parti oyo esale développement ya makambo azali koloba et rencontraki pasi nazaka nango na motema aser chaud ah on comprend je me disais mais avant que parti salama je me posais des questions mais c'est que capable Eliezer azo développer à pour na nini te kosalela ngo structure moko oyo batu bakoko comprendre volonté azana ngo pona musala oyo mboka na biso. Dieu merci. Et le Kouana et Salami. Nous sommes venus pour nakola kisabatu misusu que espoir oyo ba perdaki na bana mboka Congo bakoko zo yango lisusu lelo. En faisant certaines choses, non seulement la politique. Parce que si on va parler de l'amour, le pouvoir de l'amour, j'ai toujours développé une chose. Est-ce que le pouvoir de l'amour doit toujours exister au sein du parti politique? Non. Jacques Kamba yazaki cadre dans un parti politique. Tango zo kabaradek suprême. Tango zo mona degré batubazoya. J'ai dit les sièges les plus fréquentés. Ndenge tozolo baboy. Lelo adhésion massive. Nalikasi, Jadoville. Plus de 200 personnes en un seul jour. Nalbumbashi bomona kitango capable premier vice-président Kalo Jakendaki. Na capable François Tizou. François Tizou azakipe Nalikasi. Modèle 1. Ce qui est à Kinshasa, c'est les 16 na Kabinda 102. Kapla sangweza ka mukeboy. Les ananda ko mon côté ya ko impressionner moun. Mais les 16 les plus fréquentés parce qu'ils savent. Ils savent, nous nous connaissons.
bolingo ya mboka se manifestaka na oyo tozotanga na mutu na ndenge na ye ya kovivre na ndenge na ye ya kozala. Bandeko na nga nazosukisa omoni nyonso tokosala il faut toyeba ke toza ba responsable ya bakte na biso et que bakte na biso eza na conséquence sur notre vie, sur notre pays. Eza na conséquence na vie na biso pe na mboka na biso. Voilà pourquoi biso tolobi. C'est un cadre. Je venais de présenter na bandeko na États-Unis. Je venais de leur présenter le pourquoi de la serre. Na sali état des lieux de la politique dans notre pays. Nathalie Sibango. Na lobby, moi je suis porteur des mandats nationaux. Eza kolobaka teke nako kende kaka Goma, nako kende kaka Bukavu, nako kende kaka Lodja. Mais bino pe ba Congolais, bozana diaspora, vous méritez avoir les informations. Pe kozo oye bino bozana ngoto même. Ça fait partie ya makamuto kosal. On ne peut pas avoir une diaspora au biso tozo exploiter kaka to chango loko la poche. Place ya kocha ceux qui tozana poche mbongo, toke na poche wana tozo. Mais jamais monoko elie sa pe poche. Nous avons estimé qu'il fallait établir des relations sincères avec la diaspora. C'est là que je vous ai dit. Personne qui a déjà parlé des opérateurs économiques de la diaspora. Jamais. Comment nous pouvons faire pour que cette diaspora-là base à la libre et à Koya Mbokanaba? À un moment donné, sous Kabila, heureusement, Félix Antoine Tshisekedi a répondu. Sous Kabila, au comment on a la diaspora? Yende mutualier sakabatu na Afrika alingaya alobi non pona ozo visa il faut batinde la yo prise en charge. Banani bakotinda prise en charge parce que mutu azwa kabangwa charge za lingai. Ozo mona que c'est vraiment théâtre moko ya mauvais goût. Théâtre ya mauvais goût. Et nous estimons que nous devons avoir des relations sincères et honnêtes avec cette diaspora. Pas parce que on a pas ce qui a un discours, il y a soukali. Après, nous sommes bosani. Elle manque conscience. Et to comment tu peux vivre à couteau tiré entre Bao Bazana Kati na Bao Bazana diaspora. Rupture totale. Oya fini awa, ainsi de suite. Dengue na elsa kibino lobby na lobby. Na ki ba révélation ya ba commandant eso ba komi ko bimisa. Bazali ko tinda bambongo basalabo. Pendant que yozo tamola na Kinshasa, nzokande ezana mutu moko azoluka baboma yo. Mais soki babomi na Congo, bakomona mutu musute. Bakoloba Félix abomi, abomi. Nzokande ezo uta ailleurs. Ba révélation à modèle loin. Bande konangai, il faut fongola kabiso mémoire. Mais il n'y a rien, il y a bolingo ya Congo dans une démarche comme celle-là. Une démarche ya comme un terrorisme na Congo. Une démarche ya comme un bamujadine na Congo. Et ça na bolingo mon côté ya mboka na kati. Et ça m'étonne. Mais ce qui est ya solo que au commandant et soit lobaki sur ya Laurent Sokoko parce que ya Laurent Sokoko to ye kaka to yoka ye kaka et panabang. Et que tango e panzani awa ba vérité ya modèle wane komi kobi. Ce qui est ya solo c'est un danger. Et ça malamu. Voilà bande konanga na zo suki sawana pona lilo. Ceux qui ont une question à Kotuna, combien on a plus de 143, 998, 311, 330. Tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.